Kiembote, ukanda dia ukugene Kongo. Pangizama, maiboba, eunu, munandinga pate bobela. Kanda, luendiwe, Shemindele laza. Kuna kimbokolo, kuna kimalomba. Kuna kimalomba kakatuke yandi. Shemindele laza. Pangyama unketo mimi chamindele ibene gembote. Mama tafika ibene gembote. Mama manzambi kwetela jotamba ibene gembote. Yandi kubelisika kelina. Mama Arlette Tezo ibene gembote yandi ku France kelina. Mama Arlette Tezo yani lege upangeto sunda Tezo zingla nos Estados Unidos. Pangyama Leonardo Nzolubonda. Pangyama Leonardo Nzolubonda ibene gembote. Yandi kumpila kanako. Pangyama de Pashkundinga. Pangyama Rive Kono ku Suisse keninanga. Oncle Zola le gouverneur a Pachabora na Holanda. Manu Ibrahimi ku France keninanga yandi. Pangyama Anikule Mampasi yandi ku Paris kazingilanga. Lekyama Batremilu Kau Enjonaja lekyama. Apangizama pangyama Domingo jupetokele yani kubelisika keninanga. Ibene gembote pangyama. Emono kipila kananga kandako. Eunu pangyama Pastoro Lukau na Irlanda ibene gembote. Pastoro en Samu Irlanda Samu ako. Yai kanda Manu Ngombo Masivi kimbote kya kumbutama. Maître Jibril Manu Shora Pangyama Nlekyama yani ku east ka tamuka zingla Tsaku Lekyama Tsaku ibene gembote Fumu Tsaku Ekanda de nene dina lule mfuka tamzeka kapila kana kansi kobunaziza Pastor Nascimento pangyama kipila genego nze vo tamzeka ka kiboba zina liako kansi kanda de nene dina ngalule mfuka pangyama Emmanuele dila mulungila pangyama kibote kyako apangizama nzoli boba ediambu die ngembu ekiula bandeko pangyama onke tuke kuzolo sotoka katoloka ko yani nua pasi kasi zola ikunzola ufrasa kazingila ipene kimbote apangi lutumalande unu yamuzole nzole tete dio kumanu Costa Lukombo ziule matwe otomalanda maibobe unu mama fueka uziule matu maibobe unu jambu ditali di kiula yengembu shove suri eno luboba ngikipudu apangizama shove suri ingembu krapo ikiula pangyama obelu ndoloka yani kulioka zingilanga pangyama kipila keneko pembele kosi otomalanda kosi
mwana khosi ikhosi ntekelo khosi ikhosi tumvulu khosi ikhosi pe manu Zakaria Mayala leki nangana Belgique Deker Bikember leki ibene kimbote olana mai bobe unu bandeko ikote jaka mnadingala pasivuma ankaka to baku sako kasi ka foti amako na ko lo baka kana ko mélanger pamso boni ro biki Kongo ya trum suna zo yokate lokalo bila ki Kongo na zongi pelingala lisolo ya lelo ezali lisolo ya ligorodo na ngembo chauve souris ligorodo crapaud apangizama mokolo mususu crapaud amonaka ere moko papa amonaki ngembo apumbwe lisolo oyo ndeko na biso alobaki yango na TikTok mais nalingi na limbola yango parce que emankaka fete kala mbaki siru ye visa na konde mbaki siru ye visa de diambo kuleli du bangu la ko o saso le de diambo Antonio Kasa Dani Mandela yali kuswisi kazingi la na Swiss manu mayavangwa aza abena Lausanne embuta ibene gembote bandeko zole bobele fioti ewunu diambu ditadi di chauve souris ngembu ikiula lumbuken kaka ekiula mwene ngembu bu lutumni zako elvo kiula kumazaka zingla ngave pipa na kumanaku pipa na ibu afti mwana kiula kraw wa kiula mwene ngembu lutiribo wa ngembu nge pukuri nanga tilmu kadi aka tilmu kange kiula bila kerebo engembo pukubu nuni keni nanga bandeko ligorodo azana maite azana maya bata na moya bata msuba me na pokwa na maya baliko mukamba ke rabo kungina nge mono etanga maifwene amoni ni kololo ngembo alekaki ngembo na Kikongo puku mununi donc azali puku azabe nuni omoni ngembo chauve souris omoni chauve souris donc aza puku mais aza rapela mapapu donc aza biloko mibale kati na ye moko donc tozana batu na mokili ozolia ozomela na ye mais azali puku aza pe ngembo orki bandiko na ngai puku akoki ko pumbwa jamais po aza puku fatamla na se siko kiula likolodo amesana komona puku abi Opumandini atuni nani chauve souris puku mununi Shube bime ande kome bisengo na mona kana ko pumbwa me ko imaginer te mende ko bikina za ka jalo na tanga ko pumbwa ka donc me ngapela lingem ko so tam sanga okay nanga na matavila likolo na mona o mona kanina mabi mono na ngende ku zulu do na tale ko ndima mona ngina ngima wete kima vete mona bo enkete fo mujola kini nange mono nandu bo imwene kundimba bo makile ke momo bo mamengi mona nge mono nani ndiona puku mununi mukamba ke nange kiula yo basala yo ndenge yo zali okumi na makanisi ko pumbwa ndenge nini basala yo bongo so moni ndeko na zolo balikamba yuki na mokili nzambe asala ebongo likamba chaye suko likabora yo bachaye yango te mais zubote mapasi ni zomona pona ye poso ke likabora se pana yo kasi mo kusala yango te suko yo kiula ozanga mapapu omoni ya pu omona ke puku me omoni ya pumbwe ote mengapi mutamutu mkosusu me ngemba bi mutamutu omoni yende za likolodo soko pume mokile ko ningana melegi yo baba lingana kaka ngaba ningana
bande ko nangai soki tongo etani tomona ba pigeon ba ndeke ba aigle bazo na likolo parce que nzambe asalaki bongo ke non bango fu bapumbwaka soka kiti omoni ke non o ye osaleli kopumbwa bazala na mapapu basala yango na moi soki butu ekoti bango ni surtout bake kolala omona ligorodo akomi kokanga na bamai na babutu omona ngembo akomi kopumbwa na moi moya pumbwa ezate abatamaka bizaleli na bango ezali bongo babatamaka bazela tango ya mabe po babima yango na kombo na ye pukumununi kati na ye azali na biloko mibale azali puku azape eloko ye pumbwaka ligorodo pe motema mabebi motema ya zuwa moni mengai pe na ina mona bisengo na yo abimbo likambo te mokolo mususu na kozwa yo bayokani basali mokolo abime tangu toko matisa yo na likolo batu bakoganga bakokama parce que yo natiri na yo te kosala wana te mais soki mokile ningani olo bageno ndenge yo mati bongo eza bokasi na yo te bokasi ya bisonio bisonionso est-ce que yo ki bo likambo te sikoyo soki babimi na butu moye bato bamona bango eza te alors pukumununi ngembo bino il faut to matatango avant molili mi yela biso ya to bima ko sala maturu ya likolo bayokani bangembo mibale baye bazwi ligorodo bamemiye babiki no metango to ko mata likolo mokile ko ganga kaka tepo pona ligorodo bako ganga pe pona chauve souris parce que bango matambo mingi na butu tanza molili kasi bazwi likolo ba matite tango matika bo mokile ningale tala ba chauve ligorodo pe apumbwe bo kiulale mokili ningani samwe ki bato babiba za ko gaga likorodo ko mopumbwa likorodo na likolo chauve souris moto na moto azikina makanisi na ye ngembo pukumundu na bilike bato bakamende bimiboye mais likorodo moni doki bato yango gloire bazaka nango bakumisaka bango boye na ebandeli ntango bamatie bongo to bazokoganga kroyeke bazokumisa edoli bazokamwa bango yoka kiula kamuna ngoloze mono mosiko muna ngoloze eto atatu kamungoloze mono mosiko ngoloze eto atatu donc azisa watuke no de donc na bokasi na ngambo ko tsinga na ko pumbwa na ngate mais na mokasi ya batu tuzana bango likorodo apumbwe ngemo pukumununi bazokamwa bango bizaleli wana parce que bazaka na yango te bizaleli na bango te makambo na bango te yo kiloko pumbwa te kaka bango na bango lisusu bamuto na bola na malamu bandeko batu ya mitema mabe tango basaka na basala mabe soki yo moni bango zonga sima pesa bango tango basala kamarade bango ekola okomona bango bakoumela te kaka bana bango bamwanga lisusu kamarade na bango ezalaki ya malunga te ezalaki ya motema mabe lokolo bazana kindoki bazana mabe bango moko pe moye batonga eza te yango bakende kosanga na po amoni kino yo sana étoile fu basala mabe soko tango yo komona bango ozongi kikundi na bango moye continuer eza te parce que ezalaki ya mabe omonaka entre bango bamwangani bamono na kasute mais susi na bango ezali ndenge no bolamu oyo ezosalema bastope yango bandeko ngai nasalaka na nga nayebiki bato naka ndenge nini ye whisky ezangaka te
20 salati parce que na salaka j'ai un salaire na un métier na salite ko mutu oyo akene ko mandie te na un métier donc métier on va foutre en c'est le métier qui veut dire j'ai un salaire pour payer mon loyer ya ko lia côté la payer bota nanga mokolo mususu na ko laksa bino salaire na zwaka na moi parce que fona bomba yango sikoyo poketo na bino esila parce que ça la souci ka kondenzo ka foka ke unu embazi kula bande kona ngai to kuma kana un certain âge makambo mususu okosala lisusu te omungo tala libota na yo emono ntukanda ngina kaka monketo ute sediama zinadiani kumbudi mbala die kudia kuna yembo ngaka ziamine yande ekuma kandeli ngudi ute sediama kaka monketo musi yembo kenina kuna yembo kaka oya kana ute sediama kuna kongo bangu ngaka tuka zine de kaka monketo kumbu de mbala de kudia kuna yembo bandeko yefutuka muno mambo to bobe muno mambo ma pangi jenga Samuele kibila kene ko ipene kembote pangi ama pasha miliki kibila kene ko kibila kalanga kanda ko pangi ama nzwama Zimbabwe enukulu mkulubana ngina ngekimbote ami Eliano ekanda Daudi Mosi bandeko ndaku soko lakisi moninga ke ndako eza yangaye esana makambo mibale ya yo otonga to somba parce que ndaku soki eza ya yo otongisa ngo na bato batongeli yo ndaku eza ya yo po yo osombaki mais eza na bato batongaki ndaku wana yamona biso totonga ndaku oyo donc ye pe asalaki parti totonga ndaku oyo mosobiki te amoni ndaku ezaka ya ngai ye nde abimisaki mbongo po ndaku wana etonga yango mona ngeno moto oya bisaki mbongo po ntango etongama ataka ne sengo koloba ngeno eza ya ngai parce que eza ya ye ba oyo batongaki ba participaki ami bisaka mingi bisaka le solo te ndako ngana biso totonga yango mais moto oyo kolo nango ye nde balobelaka mingi non ye nde mutu kolo nango waibobanga engindu za ukuli bai sanga baningi no ye wana ana ne Kongo mais soki na lobili kambo oyo ko ya ko lianga ile ko la muto na ngi no ngana finga président de la république pona intérêt na ye sko nanga ina président to le kambo nini to so wela nini na tinu meto mokili oti no kotambula yina ndako na kotala ngai tobela mwa whisky ou paf mara moko de téléphone na yopa omenga ba bikonzi ote omoni ye azako oncle na ngai président donc allez oncle swing no mais finga pe sa président boy mais ngai intérêt na finga président nini yo yina ndako na parler sur oncle na yo za général za confier à président est-ce que mon intérêt c'est quoi mais yo ya katolia tomela okoluka likama ezo ngai soki na lobi yango bakoboma yo to bakoboma ngai ennemi azela mabe bino bo sepelete pona lobi yango kasi ngamna ngana kufa te soki na lobaka yango beaucoup ça na semblante soki eli yanga babi amoni ye ayoka sa ningi no yebla ki danse bandeko
na zonga lisolo ya puku mununi. Bandeko na ngai mokile kilo ganga puku le mokile puku tili mokile sango ezokende otamba tozo ganga bamboka mutu meme nini yango po lutali kuzulu kwa kiula tili mokile ko kiula le mokile yani kiula bo munangulu zetu atatu kiula mundu kino les bandits qui batu moke mais mokili peut-être mo kutu ba bimbe ze belé nzoka ne bazo kamwa oyo bango bakoko sala te kila moni ke te di donc bato yo basaka na gloire bakumisa bango boye kila balokite munangolo ze mono mosi oh kila balaki nani no munangolo za etu atatu ana bazo ganga kila tilimuki tela ngembo abimi na moi kula po munangolo zetu atatu bango kroyege bazokumisa bango oh kula munika kino ba basadi kumateka kabia munangolo ze mono mosi kula kroyege bango basala ka gloire pona bongo nzoka ni bazokama bango bazoka ma kimene yoko pumbwa te bange babi oh donc biso to matisi ya comment négliger biso bangembo batiki kiula o sotoka lwa ke gonto to tata biso bule mbudu to bo pa vous qui a uploadé di batalele mal ma vedi zioka kiula kwea eko beta na sima maluma vidi leva mangu logi yana mona ka kiula akoma boy abosana ki contrat oyo asala na batu bangembo oyo bakubanga na moite na butu mutamutu kikundi na bango ekemo sikate kaka bango na bizalile mabe tala ndenge basuki ondinga tikala na defu puku mununi lokola zali mibale kati na ye mabe na ye azo continuer yango me batu bayebi yango bino bozali pandeko nalingi bokoma vraiment makambo ya association ona lobelaka ona salaka na fondaka yango ezali yo lokuta to tokola bongo to ezali bongo elelo oyo tokomo bungisa yango ngai nde nazali kozongisa yango na mitema na bino e yango bozali ko apprécier bandeko na moi ezali po to tambolaka to sala oya malunga ya moi na butu to pema na mona mutu kanga lengi mupipa ndoki efu munzamba poko tupanga poto kanga lengi mumuini epipa tuvunda kasi ubanga diake yato enkaka bwa usologiao kafiti vumbre mupipa efu munzambi ze ekuma kavoko bangila koso muntu isalukiane kasi nge muntu nakala mupipa mukuzabaika ulinange mumuini nana buri ni maladi malamu ta muntu basuke muntambu bandeko bazako linga nga susu te na bandeko na ngai tina bazako linga nga te nazako yeba te jalousie ekoma ya mingi bomunenga na kala nazalaki batu ya Alemania ya Suisse bakombenga nombuta mutu to kufeli mutu mikolo na moni ndeko moko
komilinga ye na tanga yango vite fait ndeko moko komilinga ye bolimbisa ngai ndeko yango wapi yango yeyo awa neto info nkangu bakomilinga awa tozali na sango ya ebembo pona matanga na ndeko ya biso ya Faustin de Roma ya Freddy Libin akufaki na Kinshasa le 15 octobre 2023 ekozala le 20 na le 28 donc matanga ekozala le 15 le 20 le 28 na le 30 na Raymond Brosset na bonata en anglais Raymond Brosset 93 Viltanaise à partir de 19h. Donc matanga ezali ya ndeko na biso na France akufaki Faustin de Roma no matanga ya ndeko ya Faustin de Roma yaya ya Freddy na Freddy Libin. Donc azali yaya ya Faustin de Roma na Freddy Libin ndeko wana akufi na Kisasa le 15 alors matanga na France le 20 le 28 na le 30 na Viltanaise à partir de 19h. Donc bandeko na ngai nkweno numéro ya Libin ezali 07 683 70057 numéro ya nkweno ezali 06 59 59 44 22. Contact ya Libin ezali 07 68 37 00 57. Numéro ya nkweno ezali 06 59 59 44 22. Bandeko ndeko oyo atindi parce que soki ngai na lobby bandeko ya France bayiko ino endiona fuiri pangieto bakotelema bakei batu ya Suisse basalaka yango ya Hollande bakobenga nga na Allemagne parce que ngai nabimaka na moi na butu na lalaka nazali puku mununi te ngai kina kiulako zolo levo katilumuka kanseri mutu kondele kwani mavembo katwa baba katilumuka puku mununi polo puku kasu inangi mavembo emono kina wo komuno emono mutu ngini nanga zolanga kada diani banga nga salu kuma kikanda to bambule yantu mbudu bo katupila kani kikuluko to zolaziana to kalapaki mosi to salaziana to kalamoni mika mimbwa lekla baki mosi sikamena baki mosi to kala kubama to longana eto to songa kututuka to kamba kikuluki eto to songa kikuluki eto bandeko ezali te ndenge na lobaka boye na koma na mbongo naza mutu ya mbongo te ndenge na lobaka boye ezali te no soki bino basi bozabe mabala na bino bolinga ngai ngana kodima na bino te bamakambo wana na salaka yango te na kondima yo lokola ndeko na ngai po ngai na bomaka tango na salisa bandeko na kokima musala to na sengi na musala pona ya ko participer na ozo lango besoin parce que pangia mauni nanga ko kanisa te parce que yo se blaka na ngai parce que yo koto ya ngai o moni na zaka na ba cocktail te na kola bongo biloko yo mona kanga na zanango na kola bongo e koni sala lere mo kino na zaka ba cocktail. Donc na linga kana continue vie wana. Donc ndeko na moi soko koto engai na salelio na salio esengo na zo valoriser yo ke non na lingi yo ya solo. Pas nécessairement comme moi sinanga.
soki na bimina yo te c'est que no yo venger bana ko yibanga na négliger yo te mais nazo linga yo mais posa na yo moyena salela yango ezate po ebenda kaliwa pour soki na bimina yo na bimina ye na bana na bino na komi mutu mabe donc yango wana kanda na ngai parce que na mona ki nini ke bolingi bosala nga mabe ya pamba grâce à Menga na chaki 1000 livres oyo yela ki ngai na zong sala yo mbongo na yo ta parce que na ngai yo mbongo te mais na pesa ka yo biloko oyo senga nga otekela ngai nga croyais que ni Congo c'est 2 mois 3 mois ba teki malem mais ba pesa biloko kaka na 2 jours kaka 3 jours oyo nga 1000 yango na zwa ki na mona ki mbo atande ko na ata c'est 3000 hein di kambote esunga ye ozonga po bomanga koko na ngai ya mwasi kombo na ye kumbu die mbala ide kudia Laura Barush na Leeds kombo ya koko na ngai ya mwasi kumbu die mbala ide kudia mungala yo na mwana na yo ya mwasi tuna bataki kongo baipsa yo kumbu die mbala ide kudia toko silana ngana bino atabo mati bo fandi na mapapu boko kota bande konanga bazombo botika ko inangai nazo sala mama chemindele moto ya tunaki o bande kono bazombo nano bayete na libala ya mwana na yo soki yeza ginde kona bisoko tuna yo o bande kono bazombo nano bayete até a próxima. Tchau, tchau.